MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien. Bande au Babolingo. Que le bende tout allez monter, le jeune Mbembeleki. Quoi de neuf? Nous avons matché et zanga raté dans les réseaux sociaux et relobela. Et j'étais des passages, c'était hier ou avant-hier, je crois hier. Hein? Dans mon vidéo, moi et Mama Si. Je crois que tu as balani vidéo à Mama Si. Nous avons fait une explication. Il y a des gens qui ont été bandara na mbali na ye, na ningi balana. Et pendant que basalara civil, coutumier civil, et mobile na zaki marié. Bref, zaki marié était. Bon bref, il y a un penza télécom na ye. Après yekoloba, na yeba yike, Zaire aussi ka. Nous voyons maman qui est de la qui zongi, ba répliquer, ba fingi, ba zongi, si ba mati, si ba kiti, si ba koti, si ba binisi. Dans la mona qui vidéo à maman si, et j'étais déçu pour naïba qui et aoyo kango. Et on a une vidéo oyo. Na mega opé ça maman si conseil. Yé kakate, bino bobinga sonné ko lobana loba kara pona mutu. Mon côté, mais dans le bar pour na bateau belé et tout pour na bateau nyonso. Il y a so celle conseil au et au son na vie lobi. Silence. Ezalaka mama na arme munduki ya kosakana te. Imaginez na ke musika te na zoka exemple na ndako ba couple moi c'est normal hein surtout ba biso ba sinde mingi to zala ba kama kelele choko surtout ceux qui mobile na likambo kento sko we ba jara ba mibalo ba zala ba to ba charisme ozo fingo zolo ba occuper yote obi ke matsaka nerti awe so za muto mutema mukuse ko okozwa panzi do ebele ba panzaka biloko na kanda am supo ka zuelo ka bambi mobali pona nini po ba okumba ete na ebi que ça fait très mal hein oyo ka ba ofinga yo surtout na ba réseaux sociaux et ça la passé mais ezana ba level mususu ya vie tango si okomi yango wana choité surtout so za mutu moko boye et si on ndimama na mokili mobimba neti basindi le cœur monde ndima ata basali semblant poanini avant dit ça à confirmant par rapport à musala na ye toyebi ke aza moyembi hein je parle de na lo bela statut wana na lo bela oyazali pour te yebara lokola chanteuse hein voilà c'est vrai ça la passe ba finga yo mais tant les gens comme mutumo personnage public mutumo boya munene parce que mutumo munene hein mutumo mukete ba ma finga eza bilo oyo il faut mesana nango il faut ndimango ngana yebara sindi élève na université ya Joseph Kabila devenir université à Kara. A comment déjà musika hein na ba deuxième to troisième grade ya menga na okamwa comment ayeko ko chiter na ebité a salari combien d'années azo que sous classe ayeko bandela susu na G1 et moi personnellement na regretté ma cas c'est ça n'a pas si ah mutu na comprendre il faut déranger mais après si batunzela et batongo batunini oyo bakoki même pas kosukela ata na loketo et du coup esali ke na ye na batongo bakokani parce que sans fanatisme hein sans soki nini hein toloba to juger par rapport
bisika sindi akota kato bisika sindi akokota bato ba ofinga finga sindi ba okende kuna na ona na ebi bango na obingisa bango lelo bandeko manifestation mo roza na mboka mo boy balobi que non to on a besoin ko faire le yemba ou bien karaye bazan a besoin peut-être tam sur orchestre mobimbate moi 2 3 4 personnes to bi ka ozanga te oka président de la république feti libala est président de la république yamboka moko songolo sikoyo katu blogueuse moko tiktokeuse moko youtubeuse moko oyo car na réseaux sociaux nde bayebi ya ba congolais ya mokili mobimba te ya ba congolais siko sindi opesi na yo bango nzela vraiment bafinga na bango balobaka na bango oui mais ntango yo ko répondre bango bokomi ndenge moko okiti na se mama fallait pas donc côté on a vraiment beti faux et sopi o mama si et ça trop tard te so ko adopter bizalelo zala na okala ngana ebiki bafinga o bandakala bafinga ko mais obando répondra te mama obando répondra te et bando sala pas si oui mais le fait à regarder silence wana et bandaki ko ciao na ba bisika moko boy sko lelo ko ya ko répondre babatu wana donc na yo na bango bokokani na bango bokokani bato baza ata na ba diplôme te na ba certificat te bato yo ba na bona kota na kota na ba terrain mususu e oza malamu te ngana na ngai muto ba mafinga te o ba wala mbana musaka na moni mutu mo alobi mais mama si asala yi video na français ko bino bo lo ba lingala bo ndeni tala nanu mama si tala nanu yo lo ba na lingala o lo ba pe na français mais ba on parle à part lingala ba lo ba langue mususu te ba lo ba langue mususu te de ce qui veut dire yo lo ba munoro oyo non seulement ba mangalaphone to ba congolais ba yoka mais na ba français ba yoka na ba camerounais na ba ivoirien na ba tamboka mususu donc et ça lio international siko mamozongi loko songi local na olo bala mutno so la na vie tango sio mati yana ba blom so inévitable ba blom lola ba mafinga oroki mangote ata so za mo 100 mbala 60 ba ko finga yo toujours siko attitude na yo nde mutu e o déterminer ma nyonso yo alikolo ba bo fingo ba na se malheureusement ozo lugo répondre bango okweya yo so za likolo ngana na se na oboke lo so est-ce que so wana ekoma ezwa yote siko tan yo zo linga ozo ngisela nga soyi obambana no buto likolo kuno kitina seta mususu kutu okweya hotel mate ya rolala na mabele na niata yo c'est ça nde conseil na zaina on a besoin ya opesa na bandeko nyonso ya mokili mobimba so comme c'est la mama si vidéo oyo ma chère courage et ça la passe ba finga yo mais yeba ke babamba libanga kande balo adage lo babamba libanga na nzeto za na mbuma so za ke loko te balinga ba finga ote mais lokolo za eloko et c'est normal il faut ba ofinga yo vous en avez besoin de répondre à tout, vous en avez besoin de faire explication, vous en avez besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Et pour conclure, dans le bandeko basi oyo ba finga bikomba. Moi c'est aboti. Et puis si ni na kufite alekini pena jamais no posté, bon bimbula na été mais je ne crois pas. Attaque tout 50 ans. Nzamba capable de repasser ma botte. Dans le bandeko finga basa bikomba. So boyebaki. Nde bongo sa globo sala te nzamba limbisa bino tam so za na bana mi bale 4 5 o kanti mukile suki o moni bano boti wana ti risque tam so ba bota te o ebite ka parce que yo finga mo se komba o ebite
ke oto sala ifuta makana se oto lona ya oto buka ko ebite na bi mama mo abotaka bana misato mukomso azwi bana na cheba ona mutuka ba ke province pa papa na bango basala accident na nzela bango so bakufa mama na bota suteti na ninga kufa. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant,
Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du ruban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.